ça peuple congolais constitution la yé on peut permettre rien à la l'aise de comprendre les gars de non Malobaka c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ, même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et monsieur Zafati. Mais monsieur Ezaïe, Ndanga et monsieur Ezaïe, avant le peuple Betama tu vois que Daroluka il y a Ndanga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Transcop net Toboki, bazo changer pina transcop na nzela. Problème Moutou ezalaki mabe Kazame doit être bandit en public Moutakala bakabiliste Niyibi lelo Kinshasa ndeko Mumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma compagnie rien po baza bavio batiamo na kingakati Bumba face à Nabato Bakosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Il faut soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini. Bon, et pas na omona ya savate. Pour eloko nini na omona ki ya savate. Toyoka ba oyebisa biso ke o mokozi atini bambongo po babongisa banzela makambo eko changer courant ekozala ekokenda lisusu te mais yo moko tala degré awa tozana itag moyo tambola makolo ezate ata olate lamba ya bien ata okende musala okokota potopoto na makolo makambo ebele courant pe lisusu ekende eye eke courant ekomosala 3 jours 4 jours to ana courant te banda balobaki ke bakobongisa banzela yango to mona lisusu te ba obongisa te yango nde na omona ke changement ezate ezalaki epa président Fati nde moto alobaki ke changement ezala na mboka mais ti lelo changement yango epa nanga na omona lisusu te. Merci. Voilà mboka côté wana pena gouvernement na biso na président na biso Fati Beton nano akokisa ngote tozeli yango makasi yango kutozela ngolo président Fati akokisa makambo social na mboka na biso akobima meilleur président po mamebele zo salema pour na ko respecter ba droit ya bato bazo respecter bato baza libre muto na libre ya koloba ndenga lingi mais loko ezaka président Fati ezaka pona ko bongisa kolia ba peuple congolais biloko ezaka mata mbongo emwana na te bato bazo sala bazo futa bango te nesi na mboka na biso boye oke na hôpital na biso mama embuguna okuti o bato bala 4 mois 5 mois bafuti bango na nute mais bato na baza ba minganga bazo sunga ba malade soki bo futi bango te bozo linga bato bakufa bato ba malade wana bakufa to bazala na vie bato lo ba policier bazo batela mboka soki bozo futa bango na retard bolinga mboka ekangama na maboko bangunda na biso to bolinga mboka eke liboso bato lo ba fort dessin na biso baza bato mo boye ko futaka bango avant ba minganga ba enseignant mais tozo mona ka kuna na on a tra basa la marche kuna na ba hôpital basa la ba marche joie tozo mona kuna na martyr bato basala na martyr bakangaki ba filer ba futi bango te donc social pena eza pasi mingi social dans le bandit président à respecter par rapport à bonus social na aidé te président na kokisi pour ça ba congolais te côté social président na kokisi te to senga na président na biso abunda aluka bato oyo bakoki kosunga ye côté ya social bato bakoki kosunga côté ya social peuple congolais ezaka Kinshasa te Congo eza munene papa Congo ya munene soki bato abana Kinshasa bazata moi bien asomba ta Pepsi wana bakoka na moi 1000 francs mais Pepsi na soki na ba province okuta Pepsi eza produire na Congo mais kuna na ba province mutu asomba Pepsi wana na ba 5000 dans la outil province okuti province ba teka Pepsi na 7000 francs c'est que biloko eza ko mata makasi Congo eza Kinshasa te na Kinshasa osomba Pepsi na 1000 francs mais bimaka Kinshasa ba oteka le Pepsi na 7000
bimaka Kinshasa po somba mayo to somba ya mulanya 500 francs okosomba na 3000 francs c'est mokonzi fa bunda Congo za Kinshasa te comment eloko to somba na Kinshasa za Congo to sombi na Kinshasa na 1000 francs OK na bandaka kuna to somba na 7000 OK na kananga kuna to somba na 8000 c'est vraiment les pendant socialité. Merci mon ami. Kitoko. Eko journaliste makambo ezosala ezotala social plutôt. C'est grave. Social ya congolais ezakaka mwa passe. Passe makasi, il faut président atala côté à social parce que asignaki mandat na peuple congolais que social ya peuple ezala malamu. 5 ans yango yo tozomona eloko moko te na social. Biloko ezakaka ya komata, biloko ezaka ya komata talo. Na pese exemple soko moni na tango ya Kabila liki ekozalaki 250 francs. Mais lelo liki ekomi 1000 francs. Comparaison mokende na salinde yango wana. D'après vous, est-ce que social eza malamu? Nazon qui le question, est-ce que social les a malam? Liki tobanda ko somba na 250. Lelo liki est comme 1000 francs. Est-ce que les a malam? Nazo ki motuna na yo malamu te. Na sangi na président que peuple ezolela. Nzala eleki makasi. Batu bazo nyokwama. Insécurité za makasi bato bazo nyokwama bato bazo kofa butu moi président bazo kosaye entourage ya président ezo kosaye président aza l'homme du terrain faut akita terrain à mon réalité na misu bato bazo souffrir président courant eza lisusu te awa tosali presque 2 semaines courant eza te kolia pasi courant pasi passe eza makasi président biso ba congolais tolobi passe eza makasi au revoir na côté social vraiment ata na minute ya suka peuple congolais ali abwe malamu bato bazo souffrir makasi tozo souffrir makasi. Merci papa mingi papa pona maloba opesinga jusque là social evandi na noté population azana ko souffrir mingi kolia pasi, pas transport pasi, hôpital pasi, donc tout ça nous vraiment tout ça na kati souffrance, toujours souffrir kaka. Et vandi na noté. Il faut beaucoup de travail vraiment pour que ça l'améliorer. Oui, tu as dit que situation mboka na biso côté est zana moi ba nungu moi bitumba za kuna. Mais c'est-à-dire que ça ne signifie pas que ceux qui bitumbezali batbaliate. Batala kapé côté social. Batala pe côté social parce que biso to vota qui est parce que zamona mboka. Azaya biso moko. To tchaki likia pe confiance to pesaye. To zana posa biso pe en retour to sepela na ba foi na biso to pesa qui est. Jusque là, tout se pèle dans le thé. Tout ça, on nyonga, tout ça, on kemba. Voilà tout ce que nalinga ki la loba. Merci beaucoup. Nitinga ina omona social eza normal te. Pona nini? Makambo ezotambola bien te. Mamonyoso ya la kaki nani simite donc amona que social ezotambola bien te na mboka. Ndeti boy. Banzela eza mabe makasi et pas bato à l'état pe lisusu donc bon na mona ka mubulu kaka vraiment comprendre omona nzela moko ya koluka mbongo ezali ozoluka ngo bango moko l'état bayeka bani ko déranger yo donc otombe sous un échec social eza te. Merci beaucoup. Ça peuple congolais constitution la yé on peut permettre yé à la l'aise de comprendre les c'est la constitution de Kabila.
l'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ. Même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera oublié. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a un Fachi. Mais il y a un avant le peuple de Tama, tu vois que Daroluka, il y a un Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral, reconnu par la Constitution. Transco Pinet Toloki, bazo changer Pinet Transco na Nzela. Moutou ezalaki mabe kasa meto être bandi ya biblique mutakala bakabiliste yibi lelo Kinshasa nekobumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma compagnie rien po bazwa bavio batiamo na kinga kati bomba face à bato bakosunga ye po réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir Yé. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki na yango nini.